Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino nazali nsengo ya kopesa bino information ya édition ya KNB News ya moko na lelo po bozali ebele na monde entier bolingaka Kinshasa na biso po na kopesa bino information biso awa na KNB mosala na biso ezali ya kosalela bino po tozali bana misala na bino yango natombeli bino bolandi malamu. Tofong l'édition ya moko na lelo na enterrement ya ancien ministre ya transport Cherubin Okende akundami mokolo ya lelo après 8 mois na morgue. Ba détail na reportage oyo. Mokolo ya lelo mercredi 20 mars 2024 nde nzoto ya Cherubin Okende ekoti na mabele kasi esinge koyeba. Pour na rappel veillée mortuaire esalemaki mokolo ya mardi esika nini ba personnalité ya lolenge na lolenge pe président ya parti na ye bazalaki wana pona ko assister na veillée mortuaire ya Cherubin Okende kasi Messi monene esalemi mokolo ya lelo na Notre-Dame ya Lingwala esika nini ezalaki président epai ya archevêque ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo nde akambaki yango kasi kotala ba personnalité bazalaki wana na ya famille politique na ya kala FCC ba membre na bango bazalaki wana présence remarquable ya lipasa ya ex-président de la République Joseph Kabila Kabange Jeannette Kabila azalaki wana pe bato ya lulenge na lulenge na ba membre ya opposition bazalaki wana na sima ya MSP témoignage nde enterrement esalami bongo na nécropole 1 kuna na commune ya Ntsele tika ete molimo ya ancien ministre ya transport epema na kimia. Ex-ministre ya tourisme Moderon Simba akangami bongo na tina ya diffamation message moko ezali circuler na ba réseaux sociaux oyo ezali toucher mingi famille présidentielle. Ancien ministre ya tourisme Moderon Simba azali akokangama depuis mokolo ya mardi kuna na prison centrale ya Ndolo na tina nini ba information tope ba audio oyo e circuler na kombo na ye pona makambo etali liwa ya ex-ministre ya transport voix ses communications Cherubin Okende na masolo ya liwa nde yazalaki kobeta pe atangaki ba kombo ya bato oyo bazali ba auteur ya liwa ya Cherubin Okende selon Moderon Simba na yango ba konzi ya demiep bakangie po a expliquer ba information na e uti wapi kasi babengi yango mingi diffamation. Tozali kotalela pe tozali ko jimele déjà butu moko elekeli na prison. Na centre Wallonie de Bruxelles mokolo ya lelo activité salami kuna na occasion ya journée internationale ya francophonie. Na occasion ya journée internationale ya francophonie oyo ezali lelo 20 mars 2024 centre culturel Wallonie Bruxelles ya Kinshasa a organisé conférence sur co-créer, innover pe entreprendre na français. Natina ya koyeba langue française lolenge ezoloba lelo na R2C. Eza enjeu peu perceptive. Bazalaki 3 intervenants. Professeur CC Camille, professeur Mukulu Didemi, pe monsieur Junior Elder Senga. Kasi totunaki question boye après intervention ya monsieur Junior Elder Senga. Natina ya koyeba français ezo memela biso nini na RDC. Pendant que ba occidentaux bazoboma biso na est ya mboka, pe lisusu lelo na bandaku tokomi komona baboti ebele bazolakisa bana kaka français kasi bazali ko négliger oyo ezali ba langue maternelle. Bino moko bolanda ndenge apesaki réponse. Babenga biso awa balobi tolobela makambo ya français na République démocratique du Congo. Makambo oyo fo bazotuna ezalaki na ona katite. Toyebi yango te ba ibisa biso yango te. Ba ibisa biso te kolobela langue française. Alors na langue française ndomwe bazotuna avantage nini langue française ezo memela biso pendant que ba français bazoboma kuna na est. Yana biso ngona habitant boti omoni langue française ali seule langue tozan nango azali mo elobama mokili mobimba. Alors tokoki oboya ngote parce que na balangi na biso moko o elobama mokili mobimba tozan nango te.
Alors comment tu robots en français mbango parce que tous en a facilité à partir français tous bilo quand tu peux côté Kalibanda batalibanda peut balbara peu français ba peut côté kana Congo pour nani bato na libanda ba que na Congo ce tokeyi kuna balba mnomo na biso par exemple canadien alors ba tu connais que entreprise na Congo pour balba mnomo na biso français pas le bindenge wana belge le bindenge wana suisse le bi tu connais que Congo pour balba mnomo ko biso sur le français kuna na rozwa bandeko bato balba mnomo ko na ngai. Donc ça veut dire que ça dit déjà avantage pour na côté développement yamboka, développement économique, développement économique yamboka. Nde omoni ba pays na bakoloba bongo po na mboka na biso langue na biso zo permettre bango ba koteka ba kosomba na mboka na biso ko permettre biso pe to évoluer na côté économique. Donc nde omoni to lobeli na sens bongo ke boti kande kolatisa munoko elamba ya politique. Ceux qui ba français bazo boma na est na baninga na bango ba rwandais. Tous au monoko comme ba français. D'abord to ne peut pas trouver pas français pe la ba français et ça ba romain. Ba français pe ba yamba ko yamba. Ba monde ba s'appropriaka. Ba zwaka ngo ekomi le roi ya bango. Mais arbe ya bango ta. France a désavoué donc ba boyer mokili mobimba. Ba holinga yete politique na ye et alibanda ba mboka na ye. Comment on dit? La français va ba politique étrangère. Donc politique na ya libanda ils ont satisfaire batunion sauter mokili mobimba. Alors donc tokoki kolatisa monoko ya français et lamba politique était to meko kabona. Totambola na 2 minoko. Le quoi jusque là toi en français ndazolo mokili mobimba. Il y a d'un avantage. Mais totambusa mona balangi na biso. Ezate que to longola français, to tika balangi na biso za cassure. Il y a développement ya mboka. Poto zambalangi na biso pe to ke lo bango na mboka nini. Or mboka nyonso na mokili po ke liboso asangisaka to benga mo mutualisation de forces. Alors asangisaka ba makasi. Abenji akota, abenji akota, abenji akota, abenji akota. To me makaka langue na biso ya local mabe. To zora na français na langue locale to landa 2-2. Et sengeli na bino koyeba ete langue française ezali langue oyo ezali ko permettre biso awa na RDC to échanger na ba étranger ya bamboka mosusu pamba te langue française ezali kolobama pe na bamboka ebele kasi esengeli na bino lisusu boyeba tango ozali kolakisa mwana français na kati na ndako esengeli pe oyeba na kako expliquer ye makambo wana na ba langue maternelle na bino nde bongo ekosala ke ba langue na biso ya RDC ezwa pe valeur même na libanda ya mboka. Oui! Toujours un souci à santé, il y a Congolais, Beltesco, Azali ko servir. Population, il y a République démocratique du Congo, n'a pas produit il y a Kitoko. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona babota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Beltesco a une fois de plus comme Messano qualité ya produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyo kwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Congo mbaba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours goût ya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na goût ya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakali na kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltesco asalaka maseki te. Beltesco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo. Oui!
cabinet médical Kiami azali toujours ko continuer ko soigner ba maman na mbongo ya mokie $50 ya pamba au côté échographie po oyeba état na yo ndenge nini ozali. Moi de la femme ezalika kolata liputa te to kobanda kotambolaka Kinshasa mobimba. Moi de la femme ezali pe batu oyo bazalaka na susi ya ba mama yango wana cabinet Kiami moi oyo mobimba apesi ba mama occasion ya kosala ba test pe ba examen na ba échographie ofeleman, c'est-à-dire na $50 ya pamba ozwi ba service nyonso pe obengi na numéro oyo yoka Docteur Trésor. Bonjour, je suis le docteur Trésor Kiabanzaoko. Alors c'est mars, dans le cadre du mois de la femme, ma structure Kiami Medical Center et mon partenaire privilégié Medicio s'unissent une fois de plus pour lancer une lumière d'espoir. Une lumière d'espoir sur la santé des femmes et des jeunes filles congolaises. Eh bien, rejoignez-nous dans une mission de bien-être où chaque consultation reflète notre engagement envers la force, la dignité et la santé de chaque femme. Pour seulement $50, je vous prie d'embarquer ensemble avec nous dans un voyage de soins complets, de l'échographie à la consultation générale, en passant par les analyses des laboratoires. Tout ça, nous le faisons pourquoi? Parce que lorsque vous investissez dans la santé d'une femme, vous semez les graines de la prospérité pour toute une communauté. Alors pour finir, j'aimerais garder une pensée pieuse à toutes nos mères, femmes, amies qui sont malheureusement victimes de viols à l'est de notre pays. Cabinet Kiami médical ezali wapi na numéro 50 bis allée verte commune Ngaliema pembeni ya église présence de Dieu. Okomi wana okoti na cabinet Kiami ba mama esika na bino ya kosala ba examen nyonso yango yo bazali kozela bino na mois de la femme oyo Docteur Trésor asali nanu ezalate papa yebisa mama ki mambangu bakene ko vérifier ba myom na biloko nyonso ba malaria kati na ba typhoïde na ba test nyonso na $50 a pamba pendant mois de la femme ya boye nanu ezalate ekeyo oui. Isidore Kwanza aboyi ya kopostele lisusu te. Tozali sûr que asali ba analyse belé surtout mingi na gestion ya 9e G ya francophonie awa na République démocratique du Congo. Ba détail na élément oyo. Isidore Kwanza aboyi na ye akopostele lisusu te awa na ville ya Kinshasa lokola gouverneur ndenge ezalaki suwe na ye ke esengelaki diriger ville ya Kinshasa pona nini eloko etindaki ye ndenge amonaki organisation ya 9e G ya francophonie awa na ville ya Kinshasa pona Isidore Kwanza esalemaki kitoko pe bato nyonso tu basepelaki na yango epesaki ye ide ya kopostile pona kogere ville ya Kinshasa. Tango annonçaki candidature na ye esalaki biso bien te parce que déjà bapesi gestion ya moke francophonie asali oyo asalaki makambo nyonso ezali ya koloba na télévision te asali oyo asalaki tosepelaki na ye te tosepelaki na makambo na ye te sikoyo batindi ye alingi apostule na gouvernorat elinga esimba te. En tout cas tolembaki makasi edécourageaki biso en tout cas avanda na ye nano aluka makambo mosusu ya kosalela mboka eza ebele eza kaka gouvernorat te bawelaka te bango nyonso bakomi kaka nakoma gouverneur azela nano. Non, si vous avez mal géré, c'est inutile de confier le normalement il faut sanctionner ça la audit pour savoir mongo ba confier kyo ezaki na mission X yo mongo wana musala na salama et monanité il faut ça sanctionner l'état. Il faut déférer devant, les autorités déférer devant les cours des tribunaux pour se justifier la dépense. Il y a mon surtout confier que au sali nango exactement. C'est ça le problème. On peut pas moutou à gérer ma bé, bozui gâteau à mouner sous vos pessiers, mais finalement là peuple a se retrouver là c'est inutile. C'est inutile.
Donc, si Isidore Kwanza asalaki ndenge wana, en tout cas nganaza bato bazo soutenir gestion ya malamu. Rôle na gestion ma bête na mboka parce que moka et bandi déjà ko décoller. Ba diabolique. Ba kitisa ngo lisusu to ko accepter jamais. Le fait ya ko échouer na opportunité to occasion moko et l'accepter que azama bena nyonso. OK? Mais ici il faut que a échoué dans le sens ni ceux qui réellement avancer aux Zolobama ils ont solo et qu'ils ont un sens ya mabe c'est que ça mutu mabe. Donc aux été parce que les kaka ceux qui par exemple Aïba qui n'est Aïba kuna c'est un risque aussi Aïba. Mais ceux qui ont échoué pour des raisons qui sont purement valables beaucoup ils coupent ces chances mais tout en étant très dur cette fois-ci. Zo kande na sima mikolo tango avandi atali ville ya Kinshasa ezali tellement munene pe makambo kosala ezali ebele na francophonie ya pamba baniongo ti lelo oyo efutama te bato ebele balelaka na kombo na ye na yango amoni ke moi abakisa susu ba problème mususu na vie ezali te atiki na ye po a postuler lisusu te na compte ya ba gouverneur awa na ba élection oyo esengeli esalema na mois ya avril awa Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Chemin de la gloire ezali album ya artiste musicien héritier Watanabe et sikanini banzembo ya kitoko ezali kuna avec un partenaire idéologie et utaki kobima kaka mikolo oyo asengi na ba union surtout oyo balingaka bonne musique bayoka musique ya héritier Watanabe chemin de la gloire oyo ezali na ba innovation pe ba nouveauté ya sika na mato ya bato ba meloma nyonso tout boko zanga na binote moto na moto azana part na ye na album oyo ya héritier Watanabe Gogan auti na kosalela ba amoureux ya bonne musique. Bonne chance à toi héritier Watanabe. Totuni na population na tina ya organisation ya ba mariage surtout ba jeune bazali ko bala lelo. Moi si pe est-ce que azali obligé ya ko contribuer pour na organisation na yango. Contribution to lobeli matériel financière. Ndeko mobali oyo ozali koluka kobala ndeko mwasi ezali nde posa na yo moko nde etindi yo okende obala ndeko mwasi par rapport ya makambo malamu to ba intérêt oyo ozali kolanda epai ya mwana mwasi kasi oyo akoloba ba dépense ya libala esengeli kaka mwasi akotisa mbongo na pamba te aganyaka ebele ke yo ou soit esengeli kaka ye akotisa mbongo po ezali libala na bino mibale ndeko mobali ozali vraiment na raison te pamba te Biblia ya kutu eloba ba besoin nyonso ya mwasi esengeli ezonga kati na mobali kasi oya kokotisa confusion to ya kosalaka ba trouble ezali eloko moko ya malamu te kasi tanto kitaki na terrain pona kotuna population balobaki na biso boye. C'est pas vraiment obligatoire que moi ça contribue mais alors juste par rapport bon nous a déjà le voir moi collaboration mon bon. Sauf que moi ça trouve bon que par rapport à mon ça la soumaya contribuer c'est pas aussi mais c'est pas vraiment obligatoire. Bon et ça va juste que j'allais la compréhension hein. D'abord les gens ont engagement liboso ya mobali. Yo motongo ke bala ma c'est force c'est que naza capable de recevoir les dépenses de A à Z. Mais qu'on s'attendre la moi si que il est pas obligé pour contribuer je pense qu'on a nous a prêté. Donc on a probablement moi si c'est que yo mo on a la capacité notre situation vraiment qui est capable de ngamo na ko poursuivre la responsabilité là jusqu'au bout. Ce qui a ko épauler on est là c'est pas mauvais. Mais que ça là on est comme obligatoire de moi si pas contribuer on a surtout comme le rôle là coïncide moi aussi de le sens que moi je pense que les appels mais ce qui a trouvé bon qui a contribué par rapport à la responsabilité ça il y a mariage les appels à bénéficier ça peut répondre avantage c'est pas aussi mauvais mais quand moi je pense que les appels obligé que moi c'est pas contribuer c'est pas aussi les appels tout d'abord magamona est obligatoire parce que c'est l'homme qui cherche la femme et non la femme qui cherche l'homme. Parce que yo mobali ndesiko il faut me beta na tolo oluka mwasi olingi pe lokile mwa dot mambongo po
faut valoriser kasi donc na sens ya ndenge wana mobali yo nde fo luka mbongo oluki mbongo po pesa mwasi valeur non seulement yé na famille na bango donc vous avez vraiment à l'aise eza obligatoire te mpona nini parce que mobali soki alingi mwasi il fallait ye moko à se préparer à luka babiloko nyonso pe mwasi asesambili à l'aise ka ntango mobali azalaki komonaki pe moko asala préparation na dote na ye po kose marie il fallait ye moko asala mwa planification asala budget nini akosala nini akobongisa po bamosusu bakosala baevite pe bango basepela po bamonaki ye mobali ye nde mobali kaka ezali nango obligatoire te mwasi oyo ozali kobala esengeli kaka akotisa bozwi na ye na badepense oyo ezali ya libala kasi ndeko mwasi pe na tour na ye soki azali na mbongo akoki pe kosoutenir mobali na ye na ntina ya kozala aide semblable ya mobali kasi oyo ya kokoma ya kooblige mwasi esengeli asala yango na makasi wana nde ekosimba te pamba te mwasi esengeli azala kaka na se ya mobali tope mobali esengeli kaka ayeba kozwa ba responsabilité na ye lolenge oyo nzambe ayebanaka kopesa ye kuna na jardin d'Eden. Kinshasa et l'équipe partout. TikTok ya mokona lelo yango topesi bino. Bébé Jiska. Oui, Gaga. Nzambe nanga. Yu yebisi mama wana nini ozo panza panzo sango kuna. Yebisa ngaina. Na mungilive mama tubalingana bombo la mutete vema. Bantu mungilive balingana bombo la mutete. Bolam ni oyo sailaki oyo ya décevoir yo. Ata yo moya Gaga. Na ko senye faire na repasser. Ayebisi nga offert na bango ebima libanda te. Malamu nazwela mba na yo sani na yo repasser. Autrement ça les a te na zipe bilamba na ngalobi na butu. Na ye apa mamango na repasser na silisi. Après yesiko na tongo ayo senga nga kombo ndako akombola. Ngabe na bise kombo na biswa ndako ebima libanda te. Malamu zindako na bino ena ngo awo kombo lo silisi. Na kufi. Jiska, oyebise nini azwa ndako na bango aya nango akombola yalo befa na bango bimali banda te ngapi ndako na bise bimali banda te kombo na biso kutupakda ebimali banda te mana matindako na bango aya nango awakombola sisi atana ok mais kama otombola eloko ngana no bingate yende papa oza zoba moko no na mona zoba boite est-ce que ndako makamnya sifinga ngakazo na finga ko zoba posala makambo buzoba makamnya sifinga ngakazo ato leli oza zoba Jiska ndako bako yo kanga no kolela makamnya sikazo bana kile kama kamyo kote na bango kote la bango te Jiska ta yo mo est-ce que ndako bako tombola ngo ndako bako tombola ngo Ozala penende kuna ngatinga na mona la toki sasa testa Adam. Adam. Toki sasa testa Adam ozala ndeko. To sasa testa Adam. Mona lukwa balokota nde. Azalaki na esengo ko présenter bino ka NB za mokona lelo ngai na bino tomona ni bongo mikolo oyo ezali koya. Oui. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki no.